fermeture totale. Papa Simon qui m'a Ndiampu a commis déjà na trône na yé ya kokisa bilaka. Mais comme qu'on soit diambu itangwani tango na ko wakiteke likambo na esalama akokisa lo kokote aoze na tango parce que nzambe atsana kana tango likambo ezana tango na yango maloba ya nzambe ba minaka yango te ba finaka yango te ba kunda yango na se ya mabele te de l'état aza moto bilanga azali mokonzi oyo mosana ye bilanga to bien le grand bâtisseur des projets agro-pastoraux au Congo. C'est l'homme de la terre. Lui, il adore la terre. Parce qu'il sait que par la terre, l'homme aura à manger. Par la terre, on va élever. Par la terre, on va réaliser beaucoup de choses. Adi talki walki. À longo di batterie. A beau pelissa, va pelissi, fréquence exacte. À zone talki walki. À pelissi. A beau pelissa, fréquence exacte. A bingana bino dans la boye. Oya kotosa. Akolana matambi ya tata. Okusala posa ya mbutankiangani. Ngai anoza nai akomona ngai pe nous en contact à tout moment. Lingombe kabonate. Lingomba jamais kabona. Lingombe kabonate. Il y a eu des dissidents qui sont partis. Pourquoi? Parce que il est basé les sociétés kotosa chose spirituelle, kotosa doctrine, kotosa kinkulu. Pas qu'il a bango comme ça m'a depuis na 21. Donc lingombe kabonate. Ils ont un bateau yo, maki ba rebelle, pas kendaki. Nani kolo. Tata mole o santo. Pareil. Tata wana lobi ke après tata nzambe ndeye. Ba moi na lobi na été. Tant yemo tanda na tinde pas moi. Moi na lobi te après ngai, ezaka yote. Après papa nga papa ezali yote ezali nde molimo santo. Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir naba linaye naba notre molimo santo na kanda fongoli abengali puisque ba doki position ya rébellion. Yo so ba baba ba lo na biso ta o yikoki. Biso tiko yo do mi pesa. Ta makamisa boni ko mi pengo isa ta o yikoki. Amenta lo ba ke aboni bisa mo kibi. Ta wana o yikoki. Malobanyo baba alobaki ezoko koka. Santa e bobota makambo ebele. Nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota mbote na bino baladia menga makimbangu télévision bana ya mvuluzi kimbangu bana ya tata mokonzi ya bule bana ya ntoma kimbangu oto kolobelaka butu moi papa Simon kimbangu kiangani ongai na yo to mesana kopesa maboko tikete kimeta tanzambe nkolo spectacle mo santu ekoba kozala bino bisika nyonso bozuli baku yako yamba menga makimbangu télévision okati ya bandako na bino bisika nyonso oyo bozwami na kati ya émission tolobela momwilo kasi na rubrique na yango pole ya mokolo mwalelo tozali kokoba omboka ya Brazzaville na tina mosusu te na tina ya kopesa tata Simon Kimbangu kiangani maboko ya kopanza sango ya kotelisa misala na ye omokili mobimba nde wana tokosenga na bino butu moi ozwili baku ya koyamba biso kobomba sango oyo pona ya yo moko te panza yango sala geste ya bolingo ndenge na biso pe topesitela kisi bolingo epai tata nzambe pona kopesa ye maboko yo pe na ngambo na olakisa bolingo na benga Makimbangu télévision na kosabone pe na kopartager émission ya mokolo mwalelo bandi ko balanza menga Makimbangu télévision benga ndeko moninga benga voisin pambate pole ya mokolo malelo eye kasi eye bongo na nani pole ya mokolo malelo eye omboka Brazzaville et pas ya directeur national ya fondation Tata Kimbangu ndena casquette na ye bongo to koyambela ye pe moko na kati ya cabinet tata mokonzi ya bulu toyebi na boke binyoso ya zali conseiller na matière ya sécurité pe protocole pas tata mokonzi ya bulu kasi ya mokolo malelo na pole to koyamba na casquette ya directeur national ya fondation Tata Kimbangu awa omboka Brazzaville Mbuta Armel Kiambote Kiambote ma falon
solo esengo tonsa biso esengo tonsa na biso mingi ya koya lisusu omboka ya Brazzaville na tina mosusu te na tina ya kopanza sango tata mokonzi ya bule ndenge to mesana kolakisa na bayi internet to bakolanda biso na mokili mobimba nde yango wana etindi biso pe ya mokolo mwalelo na kati ya sango ya makasi sango ya kitoko sango motuya oyo to ali na yango actuellement oyo ezali kolandisa mana batintsani ebele ezali kaka bobele likambo mosusu te bobele ya kunzulu yango nesengi menga makimbangu eya kokundula pole okati ya bandako na biso mais avant tout bandeko bakolanda bino na mokili mobimba liloba na bino pour un début ekozala malamu mingi. Merci Maman Fallon ndenge bo souhaita qui était beau invité biso na poko ya lelo na émission na bino pole ya solo to pese bino merci pambate bolongwe musika Kinshasa bokoti na nkamba kamba otamboli mandombe posali ba montagne pe bokomi na Brazzaville kaka pona kopanda sanga papa Simon Kimbangu kiangani surtout pour un projet à mon nazana yango projet agro-industriel ya Kunzulu na pesi bino merci et félicitations ya solo bozali ba bakasiola bansasila le coup manqué besoin de papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo matando mingi papa Armel biso pe totodi bile botondi pamba te na tango nyonso oyo menga makimbangu ekoyaka na république na yango pole oyo kobomba keloko te kokotaka na ba zone d'ombre nyonso et bien bokozala wana présent pour na ko répondre à la multiples questions na biso même le plus difficile né yango vraiment toza très reconnaissant ndé tozon se bile botondi sans peut tarder papa Armel na mokumba monene obozali na yango awa omboka République du Congo awa précisément na Brazzaville escape beaucoup c'est la musaka tata Kimbangu sika wapi pe kunzulu ezomi ope toko kenda ngona sima mikolomi bale apamba te mosala menga makimbangu soki papa apesi makasi apesi santé apesi na ngolu sika nyonso sango na ezali toko komaka uta 1983 kino lelo kino 2023 40 ans kobanda ya kunzulu kokangama na yango pe kofongama na yango lelo oyo na pole kasi to ko analyser autour de Kunzulu papa Armel tata Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo présent de la fermeture de Kunzulu au moment où Yemei aibaki ete a relancer na yango 17 ans après kasi amona kina na miso e kangama yamboeto ya kufungama analyse nini Mbuta Armel akosala sur likambo wana ya Kunzulu. Merci Maman Fallon. Ya solo nakati na lingomba na biso to monaki na ibandeli papa Simon Kimbangu Maman Kimpavita Ndona Béatrice vers 1706 a annoncé qu'il y a papa Simon Kimbangu batumbiye na mwana mokongo papa Simon Kimbangu aye asali mission na ye bamvola misatu papa Kisoloke Lokelo Charles papa Dialunga na Kiangani papa Diangenda Kuntima basali pe mission na bango 2002 2001 papa Simon Kimbangu Kiangani après le 16 août à Moussala si lelo oyo azokoba na biso malobe papa mfumo mbanza papa Dialongana malongi ni tango malongi di koswa diambo yetangwani likambo nyoso eza na tango na yango likambo na tango na yango likambo nyoso eza na tango na yango donc Kunzulu, papa Diangenda Kuntima. D'abord, au départ, Kunzulu date de 1925. Parce qu'il y a d'abord Kunzulu village. Miranda, Kunzulu village. Et ça, Kunzulu Oyo, papa Fadouma. Au passé, moi, je appelle ça une mission à Tonga Kunzulu Wana. Kunzulu mission.
Kunjulu village. Et tu remarques qu'en 1924, aujourd'hui 100 ans, tous les qui célébré 100 ans à Kunjulu village. Au papa Simon Kimbangu a tenu papa Fadouma à Fongola. À Tongamboka wana. Et Zamboka oye sangisaki, on peut dire départ, to lieu de départ, il y a Kunjulu centre. En 1925, papa Simon Kimbangu a yé à l'objet de papa Fadouma, na papa Polo Bami, et na kena Kunjulu centre côtier et Lembo. Oyo Kotonga, Kunjulu centre. Et ça m'a dit en 1925, bah 100 ans l'année prochaine. Sikoyo, na 1983, papa Dengena Kuntima a yé Kofongola, centre agro-pastoral, centre pilote, il y a Kunjulu. Après l'ouverture, à ça qui m'a prophétie. Annonça qui m'a camboyé en dengue, on fait ça à la centre. Bandari Kotongama, Bizune Kosalama, et aux centre moko agro-industriel. Ah bah écoute, que bateau mi balé, bateau et outil, l'icolo, mon outil na C, et ça ko ya, na kitoko ya Kunjulu village na, ya Kunjulu centre na Butu, kitoko ya Kunjulu centre na Butu, bah deux bateaux ma toutani, bah c'est l'accident pour Anini, bah deux commandants, bah zo kamwa Kunjulu centre. Aïkolo makambe belé, tokotonga, bah internat, oyo, bana yami, AGAC, bah oya ko vanda, pour bah yoko le kambo nzambe, bah savant bah kobima, bah ingénieur bah kobima, bah ngamaïla yandé bah kobima. Voilà bah prophétie, il y a né 1983, 84, 85, 86. Alors, mais papa Dengena Kuntima a été clair. Après ça, il y a raison, il y a fermeture à Kunjulu. Centre. Kindoki et Kobo. Kindoki et Kobo. Bah, pesa Kindoki. Nabana obakene kovanda kuna. D'abord, au départ, bah, centre Nyoso. Papa Dengena Kuntima fola en haut pourquoi? Pour à côté sa retraite. Pour préparer les jeunes élites. Pour préparer les jeunes cadres. Il y a lobby, il y a Miyamiki, il y a Bissopé à Lingomba. Il y a un côté qui retraite en 1972. Donc 1972. Mamankaku, na bambuta misusu batamusaki. Ba côté retraite na plateau de Bateke. Na Kunjulu centre, Kunjulu na Kunjulu village pardon, na Lutendele bisika moi mingi, na bisika ki moi mingi. À fond le centre. Malheureusement, bana obakenda qui coupe sa volonté, ba pesa bon kindoki. Peko bekotaki. Ya oba centre et kufaki. Comme Kunjulu pe et ba ko subir ba difficulté départ il y a pas de Kuntima fermeture totale. Papa Simon qui m'a okanga nziampu a commis déjà na trône na ye ya kokusabilaka. Mais comme ko soit diambu itangwani tango na ko wakiteke likambo wana esalama akoselo ko côté aoze na tango parce que nzambe atsana kana tango likambo eza na tango na yango maloba ya nzambe ba minaka yango te ba finaka yango te ba kunda yango na se ya mabele te oyo il fallait ekokisama nde makambo wana nde esalama ndenge mfuma mbaza bane koloba tango nyonso ete likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Papa Simon Mokengani azeliti 40 ans parce que chaque 40 ans nzamba sala likambo azeli 40 ans tangue beti amoni ki 8 tokomi na 40 ans azongi misala ya Kunjulu pe alimbisi etumbu apesaki pona fermeture parce que apesaki etumbu Matondo mingi Mbuta Armel toyebi ete tozali na kati na république na biso pole oyo tokosenga ntango nyonso ntango tokoyaka oliboso ya bainvité bondima biso na bamituna pamba te mituna mingi eyali kosala confusion na mitu ya bana
tata mokonzi ya bule na mingi obalika biko pesa maboko ndakisa kotala nkangu ya bato Équateur tulekisaka na bango awa na kati ya menga makima télévision déjà pour na tina le kambo etalaki kolia kolala to moni misala eko kende pe miso na biso ezali témoin to kotala yango na sima mikolo mibale awa misala nini ezo kosalema na kunzulu pona kotonga ba docteur ndenge bosile kotala na biso na pole le kikasi papa amen lelo yo kunzulu to ebi ete marraine ya fondation ezali marraine ya kunzulu ezali mama Stella mwana ya papa na biso papa Sassou Nguesso oyo pe pamba te ya pas de fumée sans feu papa Armel était mokonzi ya mboka na ndenge ya ndimelaki projet ayambaki yango ayebi yango uta papa dia ngenda lelo akoki kotika yango maboko pamba te apesi coup de pouce na kati ya kunzulu papa Armel vrai ou faux kunzulu a bénéficié na ba main forte ya président ya tata mokonzi ekolo esika ngo de matia yambaki yango na motema na mobimba kasi eko kamwisa mbongo toko yebate ebimaki ekomaki na kati na fondation to pe ebimaki te pamba te mosusu te o azali akopesa biso ba akomemela biso pole na kati na dossier osoki ezali bongo papa directeur national ya fondation te po epai na bino nde tokoka kokundola na mozindo mpenza nini ekoleka na kati na kunzulu mpo na kotalisama batintani oyo ekolandisama ekoki koservir mingi na nkamba to kotala tokoki mémorial tozali komona lolenge kani batintani ekosalema mpe makasi kuna na Kinshasa na ntina ya botongi mémorial awa kunzulu soki ese bénéficier na main forte ya tata Sassou Nguesso mpona nini te batintani wana etikala na ngambo ya nkamba po ete koservir na mémorial awa mpe papa na biso apesi loboko nini bokotalisa na biso na pole ya mokolo malelo na ntina ya likambo wana. Merci Mafalon nakandiki ozwi temps po ete otuna motuna na yo il fallait que nango droit but il fallait bake moko ya bapandi sango ya misala ya satana aseleki dia koloba oya ya lokuta mutu wangu na yebi piyete de temps à autre musa na ye kokosaka bon nayebi te pourquoi azana na esaleli wana âge na ye aza komona yango te. Vous savez quand on zoba lokuta quand tu es en train de mentir faut avoir une réserve mutu azana ba sens nyonso sauf si tu n'as plus d'essence aux as une valeur te mais soit tu n'as pas valeur normale on a toujours le sens normal tant aux kosa il faut bang mais aux kosa ya TV ou à peine à beau moté donc aux aga propagande ya satana ma falon marraine à projet maman Stella Sassou Nguesso que je salue pour Nangazali Nabera Kaye porte d'entrée il y a ouverture il y a réouverture il y a kunjulu porte d'entrée il y a succès il y a retour il y a kunjulu 2 Maman Stella Sassou Nguesso et ça est grâce à plusieurs voyages plusieurs mouvements entre Brazzaville et Nkamba il y a Souka en octobre non en avril 2022 donc 27 avril 2022 et Boti Kunjulu donc maman Mouilou Moutapé sa Kunjulu c'est juste après fait maman Mouilou de Toyko relancer Kunjulu alors Coco Selaima Lokuta ils ont natina mon côté vous croyez qu'un projet agricole ils ont s'accompagner dans Mbongo il faut qu'à baper ça pour Mbongo pour accompagner le projet agricole non mais c'est un projet qui s'accompagne avec beaucoup de choses. Ça peut être l'accompagnement moral, technique, de formation, l'accompagnement n'a pas sens ébélé. Papa, ça n'a pas principe. On a eu 2 audiences. On a eu 2 audiences avec son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État. 2 audiences. L'audience du 2 juin et l'audience du 1er avril. 2 audiences. Papa, il n'est pas parti voir le président pour demander de l'argent au président de la République. Je ne sais pas si Tatawana ou Kosakamikotu n'a TV naye n'a Makamuna Salakawana, ce qui a Zakapenda,
sérieux, à se rendre compte. Quand il dit aussi qu'il est kimbongiste, non, il n'est pas kimbongiste. Il n'est pas kimbongiste. Si on est kimbongiste, quand on est kimbongiste, on respecte des valeurs kimbongistes. Un kimbongiste ne ment pas. On a eu 2 audiences. Et deux audiences, Nazara Kinakati. Il y a des bosso, pena mbele mafalon. Malem mafalon. Nakendo point à point. Mastela aza marraine à projet. Marraine à projet, aza en même temps présidente. Il y a conseil, il y a comité, il y a suivi par évaluation, il y a projet Kunzulu. Kunzulu azali na organe, il y a contrôle et suivi. Vous avez comité, il y a suivi par évaluation. Comité, ils ont quel rôle? Ils ont un rôle, il y a qu'on suivre, qu'on contrôler. Ok? Qu'on évalue. En même temps, qu'on apprécie, qu'on orienter, qu'on conseiller le projet ou encore la coordination du projet qui est la fondation gérée par moi, Papa Armel. Donc, dans le comité, on a appelé son corps. En dehors, il y a vice-présidente, il y a son corps, n'a pas Brice Voltaire et tout, expert comptable, qui a grillé Union européenne, a grillé ses marques. Donc, Kunzulu, il y a le qu'on dirait au Kansara que non, il y a l'affaire Oyo, Oyi, Boye, Mbongo, non. Mbongo, tu as Kunzulu, et il y a un comité à suivre l'évaluation. Dans le comité, il y a les membres du gouvernement qui sont dedans. Le ministre de l'Agriculture et de l'élevage et de la pêche. Il y a le ministre des petites et moyennes entreprises. Il y a le ministre du développement local. Ok? Les 3 ministères, il y a coordination, il y a comité à suivi par évaluation, il y a projet. Le guide, il y a coordination, il y a projet. On a des réunions chaque fin du mois. Oyo, biso coordination projet, on leur présente l'état. Il y a des dépenses. Comment tu dois évoluer, comment tu dois pousser en cas, comment tu dois pousser en cas. Et bango pe, bazali ko orienter biso, bosala boye, bozong sa boye, bokot sa boye. En aucun cas, projet Kunzulu, et c'est du bon outil, na bon kingani, songolo pakala, lokuta. En aucun cas, projet Kunzulu, et du bongo et outil, na gouvernement, pour na écoute na caisse, il y a projet Kunzulu. Non. Mais projet Kunzulu, et c'est du aide d'accompagnement, les mesures d'accompagnement. Telles que na Kunzulu le oyo toali na antenne, na Kunzulu d'avant, toi qui na to quoi que soit na téléphone, il faut maintenant nzete. Mais Kunzulu d'aujourd'hui, à part il y a gouvernement, le chef de l'État a demandé au ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique, Monsieur Léon Juste Ibombo, tant qu'un bon soldat, a aussi une orientation, il y a chef de l'État, à Kekotia, antenne à Kunzulu. L'antenne na Kunzulu. Pourquoi? Parce que na comité à suivi par évaluation, ba yambaka, ba besoin, ma nyongi, ba difficulté. Oyo Kunzulu, azana yango, biso coordination de pesa bango. Nzela, communication difficile, électricité, accès à la santé, accès à la école, etc. Wana cahier de charge à gouvernement, oh il faut y à répondre na projet Kunzulu. Donc, na kati wana gouvernement pesa azaba réponse na abandaki déjà. Tel qu'il y a problème il y a connexion, problème il y a communication. On tient déjà et contacter ça réponse il y a gouvernement. Problème il y a nzela étude ko salamaka. Et la réponse il y a gouvernement. Problème il y a santé étude pour salama. Il y a une réponse il y a gouvernement. Problème il y a électricité, etc. Donc wana ba réponse il y a gouvernement. Donc comme il y a tatawana akatsa ke makambu tu zaka résumé na bongo que mais à bongo moko ba pesi na bongo boye etc. Mais non, mais c'est faux, archi faux. Combien même que tozula ki yango explication na pièce contre pièce masolo to la ki na yango et le mona papa a azali bongo chargé à ya communication kasi papa Armel nde to komona yango pona ni te to kolobela mbongo pamba te lelo mokili bakimbongiste oyo ba yebi misane kosala biso nyonso miso to ebete to kobutaka na kamba ko to kosala misala kasi lelo oyo ntintsani e komi kosalema awa na Brazzaville pona kopesa coup de pouce na misala ya Kunzulu papa Armel pole kosenga na biso tolandika kana ba kopanza sango ndenge to sili koloba et pas ya papa Sylvain
était mis ça les salami na carte na Brazzaville. MWSK basili ko gagner kasi papa Armel yo zui mbongo mona motu ya $5,000 otie nde sima na ngo ko baluka o benda susu mbongo wana o retirer pole nini ko memela biso na pamba te bana tata molimo santo yo ko sala pasi po yo ozali chargé ozali moko ozali mbuta ya fondation awa na kati ya Congo Brazzaville soki bilembo ndenge na komi komona na ngambo na bino c'est que bateau nyonso bakolanda bakoma pe kosala ndenge papa na nkamba ebi ete mbongo ekoti bonzo kana mbongo ngo yo déficit mana ngo bazongela yo pole nini ko memesika na po pe ko kolongola pe equivoque na mitu ya bateau balandaki yango baebele yango na lolenge wana kasi yo moko ali présente oza na kati ya Congo Brazzaville tous aux versions na bino eleka nini elekanaki na likambo wana to pe na tintani wana nalingi nani eti avona koti na makambo ya ntintani tata wakosaka mingi à comprendre été en aucun cas bisoba et tout ça qui mbongo na gouvernement et to liango to mbonga kunjo to le faux ayeba yango ki na Congo Brazzaville ele yaka ndenge wana te jamais gouvernement mbongo ba pesi na projet moko boye ele yaka bongo te donc vraiment bunda o luka ba nzela ya kitoko o luka ba vraies informations ce qui n'a qu'aussi contredire nga oza informer na loko moko te oza informer te na Congo ba compagnie ka ba projet agricole il y en a deux organisations o jeraka ba accompagnement wana so leki na nzela ya ba banque te toi na FIGA force d'impulsion d'accompagnement et de garantie des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que bah entreprises amitié na minene. Tozali na fonds d'agriculture. Il y a FIGA, et ça géré na madame la ministre Mikolo. Ou a géré la petites et moyennes entreprises. Il y a agriculture, et ça géré na ministre Oate Makambilanga. Papa ou ya Jiraka Makambilanga. Élevage na pêche. Ce qui ba yo ki yo o yo lobby ba omona yo chinate. Vraiment, je dois information bien avoir à la TV koko saka parce que et ya ko diminuer sur yo de plus belle. Et ça sonne pour na yo. Koko sakate. Ba fond wana nyo somi balé, et ça la FIGA, et ça la fond ya agriculture, nani to ba pesi biso ata 25 francs c'est faté. Pour ele ya ndenge nini soko yebiti. Bango baza prêt mais biso faut la démarche mais démarche on a papa Simon qui m'a gagné ndiampu o a mon coordinateur et les bosso ya projet ngana za juste représentant na yi mais projet gérer na yemoko a boyaki alors bien na posa ya mbongo te ya nyungu ele ya ndenge nini na FIGA ko garantir yon 50%. Donc papa mettre koloba été non que malé pour que y a comprendre le couteau na yesu qui ça y est bien gouvernement est prêt. OK. Le président de la République, il est prêt parce que c'est un projet cher pour l'État congolais. OK. Chef de l'État Azamuta Bilanga. Azali Mokonzi Oyo Mosana Ye Bilanga. To bien qu'il le grand bâtisseur des projets agro-pastoraux au Congo. C'est l'homme de la terre. Lui il adore la terre. Parce qu'il sait que par la terre, l'homme aura à manger, par la terre, on va élever, par la terre, on va réaliser beaucoup de choses. Il a commencé à parler de la terre depuis 1982, plan quinquennal 1982, qui était aussi accompagné par le projet Kunjulu. Parce que le projet Kunjulu a accompagné le plan quinquennal. Il y a le président Denis Sassou Nguesso en 1982-1986. Et projet Kunjulu vient encore accompagner le chef de l'État. Na plan quinquennal naïe 2022-2026 avec vision que l'on appelle Koboko là. Projet Kunjulu revient encore. Là par là, toko zongi sayengo na koloba été tata Simon Kimbangu kianga nzampu car il pas de continue. Parce que en 1983, c'est lui qui arrive. En 80 en 1900 et en 2022, c'est aussi lui qui arrive. Avec le projet, toujours avec le projet Kunjulu. Donc, on va comprendre que le président Sassou, c'est un projet cher pour Naïe. Après, Atia Nyoso et Sengeli. Mais papa Lobi Boyi. Yé,
azali mutu oya wile ka mbongo te awile ka misala mbongo moké misala ebele. Pensez-vous qu'aujourd'hui on va prendre un crédit? Le crédit, oui, FIGA va garantir à 50%, mais il faut un remboursement après. Le remboursement va se faire avec quoi? Kundulu n'a pas encore commencé à produire. Tu rembourser Ndengenini. Il faut que Kundulu n'a pique. Il y a un circuit fermé. Kundulu a commis déjà Yemoko qu'on produire. Alors, on a la capacité de remboursement. Mais Kundulu n'a pas commis qu'on produire à rembourser Ndengenini. Et on parle de non. Mais on a même eu des Chinois. En juin 2023, on a eu des Chinois. Les Chinois qui étaient prêts à investir jusqu'à 50 milliards de francs CFA. Papa dit non, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que il faut que ça aille dans ma casse. Papa veut montrer dans le monde à Zanzambe. Mais comme Bango Bayebi qui est Zanzambe, il est un Kamba 2, il ne sait pas que lui il est Dieu. Il pense qu'il résume tout ce que papa fait dans Bongo. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, au moment où nous parlons là, elle est à Kaboyi. Tango, on a besoin. Nous, on va passer par une banque de la place. Donc, font les comptes Kuna. Donc, ça dit, demande un crédit dans la banque. Banque Wana, biso par FIGA. FIGA a garanti 50% après Wana. Si on prend 500 millions, FIGA garantit 250 millions. 250 millions restants et commis, biso de photos remboursées. Après, banque a payé son banque. Mais le remboursement de 250 milliards, mais c'est aussitôt. Le mois prochain, le remboursement commence. On va rembourser avec quoi? Papa le dit non. Bongo, il y a un genre Wana. Non, ce n'est pas le bon moment. C'est comme ça que l'État congolais accompagne des projets. Et Zate, non, non, non. Donc ça dit que il faut abonder sur les informations bien, mais comme l'éducation des informations a bien toujours été. Pourquoi? Parce que lui-même déjà il est faux. Il est déjà faux lui-même. Comme il est faux, il ne peut pas avoir des vraies informations. Papa Armel, l'histoire de 5 000 $, c'était une façon de motiver les fidèles pour que mingi ou c'est du faux comme vous venez de le dire? Tu vois, j'ai même des difficultés à qu'on puisse avoir une réponse parce que mon il y a qu'à le kuta, il y a un mutumoko. Alors, à la fin, ils ont moins pas trop important. Au moins, on a pu monter ça en Tinsani, après le Bakino. Mais comme il y a en France, Tinsani Faki contre MSK. Tu peux Faki correctement. Devant pas Brice Faki avec une Kuba. On a Nenge Sengeli. Comme Tinsani tout. Il y a un bateau Oyo, parce que Tinsani n'a pas les carnets. N'a pas chèque. 2 fois. Ou encore, n'a pas préparé. En aucun cas, Ngarmel n'a pas 5 000 $. Quand tu as été informé, n'a pas évité des informations. Ou encore, Yemoko, bon, n'a évité, tata mukolo changer ko. N'a évité des informations le couteau na wapi. N'a payé 5 000 $, ma falon. N'a payé ça qui 1 500 $. Donc, non, 1 500 €, pardon. A été informé, n'a payé 1 500 €. N'a payé 5 000 $. 1 500 €. N'a écoute na plus. Na pesa ki ban na ba on ba tiapé. Mais ngamo na payé 1 500. Ban na mosusu ba defaki. Le coup la ma présente nationale en France, le coup la ba joint na ye, ba ki mo belé o ba defaki. OK. Na sous cantine ça na bina ngo que non, pour s'organiser pour rembourser ça vite. Mais jusqu'aujourd'hui, remboursement, il y a un bon wana et ça la maki. Papa Brice Voltaire et toi Yemi. Donc, quand déjà. Bon, tu causes la France, Mikolo, Papa Armel, vous êtes toujours menacé ou comment? Parce que ndenge to kolobara ndeko nanga apesi mbote ko lobaka aéroport biso mingi correction mon ko lopoto zali ya biso te matoye koyoka butu mo ite Papa Armel par ici, Papa Armel par là, bref Papa Armel pour te kokana Papa Armel et ko continuer tikino le topé et sili likombwana to na kati ya nyonso wana Papa Armel ako se reprocher na likambo moko to mibale na lolenge yango ya kotambola na ye yelobeli na ye esaleli na ye po ete bandeko lokola totangi Papa Sylvain pe ba oyo bakosanga na bloc pona koloba monso wana to pe ezali nini pona kotala na koyoka bino kotala mokumba ya likambo na sensibilisation
kasi monsoma ko tourner na vinaigre papa Armel tout ça liboso ya ba caméra ya menga makimbango télévision pole kosenga na biso nini e akoleka Ma Falon, mentir, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Moi, j'étais à Paris, dans un cas samedi passé. Mais moi, mes enfants habitent en France. Bana en France. En plus, pour tous les amboka, il y a loi. Peut-être, bon, au moins, n'a y habité, hein. Si vraiment ceux qui racontent le mensonge là, ils ont toujours leur faculté. Parce que, tant bazo kosa na point wana, avec même des propos, il y a la haine, il y a que pousser bateau na rébellion, na violence et autres. Ils se rendent compte que bateau na poto. Mboka il y a droit. Na profiter na molaya singa na yo pour na passer de bateau wana nyoso message. Tu vois ba ki mbongiste, to funda kate. Tout a répété la justice. Mais on a oh bien cassé, il faut dire ma famille OEP, ma famille Wanape au koki ko finga ndeko na bango, au fingi ndeko na bango, pe na soukapé, se sentir dérangé. Mais to baka ka te botika. To za bana papa se mon kangani, to na posaté, to agir. Le mensonge il y a bateau les banniloté. Makama montreux. Bah il va causer. Après ils m'ont encore à cette émission. Ah l'émission papa Armel vraiment Makamboana il se contredit. Il dit rien de vrai. Donc, il dit rien de vrai. Nazala qui n'a Paris, na France, na tabona ta France car parité, na quête la province na Zongi. Na rejoint sur ce poteau. Mais n'aime pas tout ça na poteau. N'aime pas tout ça na poteau. Pour quelle raison? Bana oyo bango ka mo batingi bana wana bazala ba job position moko négatif bazaki na regret basenga bolimbi c'est bana que je salue leur courage que je dis que tata Simon ki bango kenga ne à côté la ki bango vraiment félicitations ba comprendre ma belle bango ba zongi à la raison si qu'on a soni wana et comme kete ba oya Belgique monto ba le courage qui apparaît parce que ba boyi ba côté na lokuta ba boyam ba boy côté na lokuta parce que ba boy na côté na ya lokuta ba li côté na ya solo donc je conseillerais au monsieur côté na ya lokuta qu'il se fasse des efforts à terre solo parce que na yebi ke lokomoko o na yebi na mutu na ngai o bakolo na ngango jamais c'est que beaucoup plus tôt monsieur côté na il s'est retrouvé avec maman Christine Diangenda Bafon, église na bango, babengango, tout égal à 1T, 20 égale à 1T. Mais c'est qu'à une semaine et kangi. Là-bas, comme il est assoiffé du mal, il a voulu être un représentant légal, premier supérieur. Premier mondimikuna, premier mbuta. Et Dieu échec. Aujourd'hui, pour Ngembo, il n'a plus là où partir. Son travail, c'est de mettre devant le téléphone naïe, côté yaka, lokuta. Merci beaucoup, Papa Armel. C'est triste. Ce qui est vraiment, et là, il y a important, il faut tout bimisa. Et ça, nini, c'est qu'aux autres, qu'on attaque mutu, oyo, akipaka yo, te. Maman Falon, de la salle, émission na yo. Émission na ngai, c'est-à-dire, au bien, quand ngai, pour na, le bama, comme t'as dit, kunjuru, mon n'est pas c'est moi qui m'a oublié. Vraiment, qu'on doit, na traîner kobila, mutu oyo. Basi ba perdre raison, azanga déjà, azaso qui mbongi se pété. Et ce qui est pire, azana réputation, il y a un dissident. Parce que qui est un dissident? Parce que quand je veux dire dissident, avec un comprendre, c'est qui est un dissident? Il y a les motonio sur Oyo. Parce qu'on est des fidèles qui mbongis. Nous sommes des fidèles qui mbongis. Fidèles à qui? À peu près Simon qui mbongi ngani. À l'évangile qui mbongis. Qui nkulu. Qui bokoko elingomba. Nous sommes fidèles à ça. Tant que nous sommes fidèles, na papa Simon qui m'a dit na doctrine qui m'a dit na évangile, tout na chose spirituelle té, à ce qui m'a dit té. Donc c'est un dissident, c'est connu de tout le monde. À Robert Anke Masolo,
Et le comment côté Papa Armel. argument tia kaka moko biso toza boye toza kina papa mfuma mbanza na papa dialungana oh maloba ya dialung papa dialungana kiangani maloba na ye ya tango na tango abaki nini alobaki boye mama di bundu mukwendanga mundandani mama di bundu mukwendanga mundandani étape par étape, échelon par échelon. Il y en a quel échelon. Quand il parle là, il prêche. Asa ni pasteur nabiso, asa ni mbuta, ni cielo, et loko moko te. To yebiye azanga et sika. Ayankamba. Toi qui es même l'église Mokuna, dans le monde, dans Saint-Denis, dans Montreux, à qui ne prier. Pourquoi il ne va pas prier? Parce qu'il est nulle part. Malo papa dit à l'ungana kiangani. Aba le sous-nini. Walonga ngangu ngangu kwa ezakwe do akokosa biso te pour tout ça maye na biso avobate ya biso to ida maye na biso bana passe mo ngaka na le monde entier baza maye na bango baza na poso ya te ya bango ya lokuta te parce que il prêche pas le vrai, il prêche le mensonge pour détruire, déstabiliser. Il y a les plans il y a 21 et ben depuis 1921 donc plan wana eza ko s'enchaîner. Parce que tout ça est là de mon côté. Bon bah très que papa Simon Kimbangu, bah c'est banane. Bah on va se continuer banane. Bah si bah comme papa Simon Kimbangu banane. Mais qu'est-ce ils sont là. Hier papa Simon Kimbangu a mis ça papier na poche. Attends ba combo, pas attends combo na yi. Attends combo na yi qui n'a autant combo na yi na ngango pour na yebiete. Attends combo na yi tant que bateau bah ça ko tungi ça y ko bundi ça y. Et aujourd'hui il s'est retrouvé où? Il est nulle part. Ce n'est pas un fidèle kimbangiste. Il est nulle part. Alinga pousse une erreur. Quand il attaque les étoux, il nous attaque. Et Papa Zako, en voulant distraire le monde que parce qu'il veut que les fidèles faibles babilaye. Mais pousse une erreur. Il veut que toi agir, tout le monde va parquer, jamais. On n'a pas le temps. Na babule kama kambo eza inutile wana. Ton na biso ezali nini? To pesa maboko na nziampu. Pour etalbaki na 21 boye, mbongo na ye, des bananes ye. Les comparaisons inutiles et un mensonge. On n'a pas besoin de ça. Ngarmel, na $5,000, na ti, après na 5 na bana. Ça sort d'où? Merci beaucoup Papa Armel. Souci amenga makimba au télévision, ndenge to baka butu moyi, olibosa ba etandoni ko na kopanda sango ta mokonzi ya bule, ndenge peto mikabi mbeka ya ko accompagner tata moli mo centre na kopanda sango na ye, surtout na relancement ya kunzulu oto ko landela, Papa Armel lelo azali représentant tata Kimbangu na tina fondation ana likambo moko to mibale ko tika biso indifférente banzamenga makimbangu télévision bino ba boko landa biso boye bantina nini oyo tango likambo eleli esengili to kuya to puiser à fond pour to eba maema likoleka parmen puisque to ko lobela tata mokonzi abule to ko lobela likambo na ye to ko senga na le directeur technique emenga makimbangu télévision Papa Enoch Maketi o azali bongo kolandisa maepai ya Papa Solo Lungu biso nyonso tozomi wana soki tokozwa extrait ya image au Papa Armel etango si na motu elobi mingi kasi epesi ngai kobanga mais plus bososoli lokwa to ina pole analyse to ko sala na kati na message wana to kozonga bongo na le 12 janvier 1992 au bino boko benga 92 si je ne m'abuse toyoka maloba ya bana ya bapapa lelo yo bazali bapapa bate tango wana batata bango tata dienge na kontima alaki nano na biso elongo na papa dialonga na kiangani Salomo kotala moto azalaki na tête ya délégation ezalaki bongo Papa Bitovidi Zako kasi likambo ya motuya ya pasi ngana koloba yango ate biso na bino otokola ndelongo na Papa Armel ali na plateau to prêter vraiment oreille Toyoka, Nessima Togo s'est retrouvé juste après ces messages. C'est parti.
pense qu'il aurait fallu utiliser langue oyo koyiko permettre biso nyonso toyoka lokola lingala ou bien français, mais tellement na bandeko na ngai toyokanaki ete esengelaki toloba na monoko na mboka, yango wana tokosenga bolimbisi na bandimi nyonso oyo bakoyoka mayete koloba directement te. Mungu tatuzavelela Mungu papa mukinitu ngaye mosi unawo me mukimwanda beno batatu ibuna kondo kwa landa luzolo lwako etalampasi kondo kwa landa no etalampasi bubu mwankaka kuna mputu bubu mwankaka kuna nkamba yampasi nsi kayina dia kaluvuva muko nabokele nkaka nabokele etataku kadingezei waontula mona na lumona nanga mrantangu za wonso mona minute mona na lumona nanga neno lwa wiza na papa dodo kolo mpasi zina yeto masumu kalutadiani ngeye kakazebinzila ngeye kakatuzei wanka katuzeiko ebuna nilibundu buna utandi uwele ekame kina kwenda kusaktutakimpa dibundu mpedi muanga ne kwani karika tuzabire tudan sasako wezerana nati ngeye waizen samu ngeye moma onso moyidikanga ngeu yidikamu votu futitu wandio uwele apapa mbasi kungu na kididu kinsanga munamela na kosaka na yete. La victoire est certaine comme Benjamin de Makulobaka. Car la cause est quoi? Donc vraiment ce que vous lui dites quand on a catché le mutima na binwe bo banga na binu te na ko ka sabinu sonite na kugo kuzala rose chrétien te oh na kana isika wana banga ko biloko allez coup de pied bo banga na binu te to kolonga na binu biloko na bisu te yango na jungisi muntu mwindu sima moya kolungola biloko na yewana ezalite yango na ndo malamu ndeto entraîner mutu wana na poussière poate batu bakima soko ba yoko kuta binu boy e ba busu to zali kakawa iya kanisa bumbani ba visiteur na ngai bazali ko surveiller la côté yo kanisa nde ba yibi yote seno ba kimbangi se oye kimbangi se oye kimbangi se oye. Donc bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kita kosenga pardon ayi ayi ndikamwana balubi nzambe biso kozala wapi kasi yaka kumila kisaka koma kumune ito bongisi komisa kanga kumune to koyamba yoka kayaka sinon tobanga te. La victoire est certaine car la cause talana bangono ngono bango mitano kuna pe mitano mfano nini secret lungwa bobanga na binu te to bandu kokende esika wana batata passer ba mama binu nyonso tu bandimi nyonso tu tokitisa mutima etika batu wana bakoya komitika kaka bango moko ngana kana kubenga bango te tata na ngaye kana kubenga bango yo mutu mwindo kokenda wapi okulekela balabala nini yo muntu mwinu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo
okenda kusuka kaka bongisa biloko ndenge ezali kolingaka biloko na wana ezali nul na rien yango wana bamama na batata tobanga na biso te tosi tolongaki na biso tozali kosenga kaka bolimbisi mpo ate ajungisela biso eloko ya motuya oyo bozali kolela awa sino zako vraiment ozalaki tellement profond na maloba bino bolobi ekoteli nga na motima malgré mizali kosala nga mpasi kasi ekusila kaka tozali na liki ete nzambe na biso akokokisa mikano na ye akosalisa biso ya solo papa kuluta azali na pasi papa mfumo mbanza azali na pasi ngai moko mpe nazali na pasi kasi nakoloba kaka na papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo olingi asala ndenge elingi ye oyo ya biso yazali bomutu sino oyo ye tozali sûr et certain ke nzambe akokosa biso te tika te tata nzambe vraiment apambola bino nyonso tu à travers tous nos enfants ezali teka mpo na bango apambola kaka bana na ngai oyo nabuti na mosuni bino nyonso tu balandi matambi na ngai bamba te baba simoki mbango alobaki ete ndenge nakokanisa te bamba te nga moto nabuti na mosuni nde nakufungula nzela mpo ate okota mérité sokolani matambi na ngai ndako na ngai ezali ya yo donc bana na ngai bino nyonso bozali awa na bino bato nabuti na mosuni na baoyo nabuti na molimwe bino nyonso tu bozali esika moko tika te tata nzambe na nkolo yesu eli mosantu apambola bino bozala na nguya na makasi bokobima wa tete ote mpona bazoba wana kokomaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango bayakolaka na université ya kasi akoma awa valise ya diplôme ake koafishe na kati na ndako oyo diplôme ya mosala etiki yango na putu mpona nini azali vide azali na ye vide tika te tata nzambe akumisama nzambe tata nkolo yesu mosantu bakumisama abongisala biso mpo ate tokokisa mikano na ye na nkombo na tata mwana mpe ya mosantu amen. mingi tozongi na patron na biso bayi internet bino ba bakolanda biso na mokili mobimba elongo na Mbutaramel azali na kati na plateau na biso tosili koyoka maloba ndenge ebandaki kino soki kasi loko moko c'est esili ko retenir biso wana papa akopesa mbote Mbutaramel bite soki oyoki ongai na yoki ngai maman falon na yoki na moi na se makasi kasi na koyoka na matoi na nga papa denge na kontima Joseph abengi papa Kimbangu mingi bamoni papa Kimbangu te mais ana kaki lo pene kaka lokole lamba ya maman falon boye elati image ya tango wana toko bandela yango toko mona image abengi l'homme de Sodome n'habite soki ngai mona yoki yango papa mais boyoki yango oui très bien toi qui en malam très bien toi qui en malam oui l'homme de Sodome mais il me t'a Sodome nangomo il est monté par Abraham pe ba soli pe na Abraham aba matuni ba mituna ti ba shitaki na nombre inférieur ouais comme ça l'autre na banana na moisi na ye na libota na ye
moi c'est aweli bisengo mokili atali sima tikali abaweli akomi mungwa donc tant pas dernier na kuti mazo pesa papa sima mokenge mbote abengiye l'homme de Sodome mais c'est lui le Saint-Esprit oba ye mokili na batu mususu bazo yebate so bili papa dernier na kuti ma abaki nini tata na ngai mingi tata bane ko bateke noke comme les papa sima kimbangu kiangani nzampo ma falom ezama sécurité c'est le Saint-Esprit papa Simon Kimbangu il y a 21 azon qui 3 fois na 18 à laki na 1910 na 51 à laki avant basi ya baba na misatu abotama tata Simon Kimbangu kiangani mwanda velela kawankakako mfoko tango moneki scénario ya le 26 août biso nyonso boye kota bima papa ça était clair papa ça veut dire ça parce que biso lumière nyonso schéma nyonso mais vous savez quand on a même vidéo oyo na mwana kango mikolele kaki na tsaka ke le moka très important kuna ezanini mérite ceux qui ont mérité tel kamwe nzambe eloko ezati papa derrière na continent était clair mais après ce que le balobi au non il y a qui fanatisme nga fan naza fan ya nani papa Simon Kimbangu kiangani naza na ngai na adora kaye yé na ba branche na yé c'est conseiller direct et c'est conseiller direct na doa ba pourquoi parce que moli monangai pema nangai bo moyi nangai et sima miminde na yé na ba branche na yé. Donc, les Camerounais sont wana. Papa Butovi de Kiangani, Zako. Yemotu amaki Péléton. Si les bossés tamouli au Monsanto. Yemotu zaki maloba. Les bossés tamouli au Monsanto. Yemotu aye ko plaider. Et tel scénario Mosusu. Tata mouli au Monsanto. Azobete awa. On tape qui ici? Le général. Mais ça. Il nous dit, c'est ton combat. Ne lâche pas. Je compte sur toi. Je sais que tu vas arriver. Oyoki o nasako lobaka. Il faut pas mériter. Banal pas mériter. Qu'est-ce que tu as dit? Papa Dengene savait déjà. Parce que bila papa zako na maloba na ye alubina ato na Congo. Mais ba Congo bazali bako décortiquer moi muke ki Congo odo kaka azo senga passe misusu na poto misusu na nkamba partout passe ezali tango wana bazabana papa nakozanga koto sabino nakozanga koto parce que dia bitumbe bandaki tala passe comme biso le 24 mars 1992 après enterrement papa qui s'occupe le Charles. Papa djengana kutu ba bengi bana tout. A bengana ki kutu. Ba bokilu. Abi bana kaka. Na malobana ya na bango boyi. A compter ya lelo. Ngana bino abu pia makamona bino tout. Botala mbuta kiangani. Makamona bino tout. Botala mbuta kiangani. Olai na Kinshasa la muka na nkamba. Muke nkamba bota ela sikoyo mbuta kiangani. Mais c'était pas le cas. Adji talki walki a longoli batterie. A bo pelisa ba pelisi fréquence exacte. A zongi talki walki al pelisi a bo pelisa fréquence ezali. A bingana bino to zala boye. Oya kotosa akola na matambi ya tata. Oya kosala posa ya mbuta nkiangani ngai anozana nai akomona ngai pe nozana en contact à tout moment tango wana bana lo batata bango tout bayebi likambo wana malamu le 24 mars 1992 le 10 août 1900 on peut dire 2001 le 10 août 2001 après enterrement maman Kiwa
Papa dialunga na vanti bana. Tango na bana loba papa. Alobi ete makambo tu boko sala. So bo sangani otuni tata. Tata nde akopé sabino orientation. So bo tiki tata musika tango wana boko sa eloko moko te. Mais quand ils ont fait ça, les conséquences sont claires. Les conséquences sont claires. Tata c'est qui? Mais c'est l'homme de Sodome. Tata c'est qui? Tata Simon Kimba Kiangani. Papa Armel, lelo yo. Et au sala bino ndenge nini koyoka ete biso bakimbongiste. To alina Tata Simon Kimba Kiangani. To alina Papa Bituvudi Kiangani Ezako. To alina Papa José Biangenda. To alina Papa Mfumu Mbanza. Lelo yo. Salité esili kolatema na likambo ya blanchiment d'argent oyo mokili ekolobela na kati na lingomba en tant que biso to kotala kaka na message wana oyo esili kolobela wa papa ngenda koloba ete Rose Croix qui Rose Christian ezali ya biso te pa mbate ya ngonde kozongisa moto moindo sima. Vous êtes traité de tout le genre. Oyo to baksa pipi na mungu te kasi ekokomela kabino na matoi to sauter étape wana to yé une étape oyo lelo oyo papa Armel se retrouve na kati ya blanchiment d'argent oyo tam sezali ba compte personnel ya papa Armel et akolati c'est un tata conseiller direct na la personne ya papa Bituvudi Kiangani Ezako. Maman Fallon, oyebi mentir, la vérité restera la vérité. Le mensonge restera le mensonge. C'est normal. Moutongo zakane soki bongeste te. Aya kanda kanzambe te. Nangonga oso tuniye na libaya poko mati pour me poste eza ndenge nini. Ayebi te ou akoluki image pas moi na télé. Na TV na TV. Ayebi makambo nkamba ta mokote makambo lingomba lolo ayebi te. Alors quand on a ma confusion kili. Comment il va dire la vérité? Nous traiter de les gens au bazali ko non, c'est quand on a otuninga mutuna. On invite nga pona na ko pesa pole. Otuninga mutuna, il faut ba ko bila. Ba yo ka vérité. On doit pas embrouiller. Milimo ya batu to bungisa yango te. C'est profond. Faut pas toi na TV ko tia lokuta ko embrouiller ba na nzambe. Contrairement peut-être à ce que papa Po a autre que le 2-3 jours passés. Tu peux être Toyoté, autre l'équipe papa Ndombazi, papa qui encore papa qui sombe, papa Dokolo. Non, on peut pas dire ça. Les kamanzambe to ko beta ngoto lo bongote. Ko ba ki to leki. Non. On est comme orgueil. Moi je dirais pas ça. Et nous colmons pété na yaka boye na comme kolobake. Tout ça la kaboye na église. Nous on fait ça. Nous sommes comme ça. Non. J'ai toujours dit, nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes les sacrifiés. Notre travail, nous sommes les banamitinda. Et papa c'est moi qui m'en kiangani. Asaka na biso oelingi. Lelo oyo. Mais dans quelle voie d'abord on va commencer à brancher l'argent. Papa Brice est un expert comptable. Moussa n'est qu'à comptabilité audite. Bazana ba obligation moko éthique. Il faut suivre. Moi, je suis commerçant, pas d'aujourd'hui. Partout dans le Congo, il y a des commerçants, il y a les lotés, commerçants, il y a Kala. Mon travail, c'est d'acheter et vendre et gagner quelques profits pour moi. Donc, raconter toutes ces saletés-là sur Busso, et ça, la Busso pas cité, ça nous fait pas mal. Pourquoi? Et ça, n'a pas si la moto a yébi que les Cameroun les a yé. La moto a yébi que les a yété, et ça, les pas cité. C'est normal. Na tchoukaye, pour être à côté de panique, n'importe quoi. Toko finga yete, toko zongi sa te. Par contre, on rappelle était mentir, c'est pas bon. C'est comme on dit, voler c'est pas bon, mentir c'est pas bon. Surtout pour son âge, il doit faire les efforts. Ngas na place na ye, mi koloni oso. Na selima yele, petolanga itata. Motemananga na pesi yo petolango longola mabe nyonso na kolela kata il faut aller là. Pourquoi il faut aller là?
parce que aza kobunga, il est nulle part. Molimo naenda wala molimo na ye, pamba te aza ya kobunga. Aliaka communauté, azali nulle part. Il n'est pas kimbongiste. Moi, à sa place, na kobunda molimo na ngai, et on a ba charge. Il prétend côté non. Azo bak sakande ba charge, mais comme il est conscient que il n'a rien à foutre, il n'a rien à perdre parce que il sait que il est déjà noyé, il est nulle part. Il faut mentir. Papa Bidouvi de Kenga les Zako, Maman Fallon, Tata Moko Boboto, Tata Moko, c'est-à-dire qu'il passe toute sa vie pour les intérêts de l'église. Mais c'est lui qui est noyé à Kobonchi et Mbongo, mais tu insultes le chef spirituel. Parce que Papa Bidouvi de Kenga les Zako, na benga kaye fibre optique. C'est hier dans la connexion. Il y a travail, il y a chose spirituelle pour la nini. Mais parce que quand on a dit diplôme na ye, papa denga na kontima afukami. Annonce du monde diplôme écolo, habite papa. Enfin, tozu akubunde lingomba. Et mon année de 2002 à aujourd'hui, nam ta ali kubunde lingomba. Nana ali kubunde lingomba. Et moi, le 14 janvier 2023, Tango Yo a foudroyé le monde, a démontré que il y a Rome, non, il y a Nazareth, a démontré que il y a Rome, il y a un commerce, il y a un mensonge, il y a un il y a soloté. Père, il a démontré que dissidence, machine, il y a déstabilisation de l'église. Oyo tata wana oya kosaka azali moko ya membre ya réseau wana olobé Nkamba 2. Mais malheureusement papa Simon Kimanga baka boye ba mvola misa to lolenge moko bako bundisa mais kasi bako longa te. Pourquoi bako longa te? Pambate papa Simon Kimbangu depuis 21 ba longa été. Qui continue à mentir, ils vont jamais s'en sortir. Par contre, Bazak, il faut foncer de plus belle. Pambate, le couteau na bango. Et comme de jour au lendemain, ridicule. Papa, mais quand il y a le 12 janvier 1992, Papa Diangenda l'obéli, il y a un moment très important. L'élo, il la magie, rose croix, donc misala est solo comme misala ma belle bondoki. Et elle a flirté, elle a qui n'attend à moins que je me trompe. Quand c'est Papa Diangenda, à l'obéla qui en avance, était hier à côté Kalaka, jamais posé la rose chrétien. Selon vous, message d'un qui a lancé indirectement parlant là-bas. Oh, le bazali papa la biso. Papa Diangenda Koutimaïba qui était au tout constamment lelo et il y a que ça. Il savait que parmi les enfants, il y a ceux qui devaient devenir des roses chrétiens, devaient rentrer dans les sciences occultes. Il y a ma cambé salami lelo. Pourtant vous êtes aussi valeur. Bon, vous savez, quand on est rose chrétien, on est franc-maçon, on est autre. Bon, on a habité les gars. Je ne sais pas. Ceux qui bandimaka ou bandimaka ou basakani na habité parce que ngai par contre. Biso toi quand même na obédience na biso, le kimbangologie. La science que tu dis c'est mon kimbang. C'est ça notre s'il faut dire obédience, le kimbang. Pourquoi il faut dans la formation? Mais il y a trop mouké pour nanga. Parce que le kimbango est plus fort que Wanatou. Papa c'est quoi démontrer en gros que force c'est moko et brouillard qui va force tout, mais c'est y compris la franc-maçonnerie. Depuis 21 ans, ali ko tailler bango il est là. Donc il y a trop comme qui dit ça pour la franc-maçonnerie ou rose quoi ou lions club ou c'est pas quoi. Il y a trop comme qui dit ça. Pas battre, il y a plus fort que ça le kimbangologie. Le kimbangologie a tout. Le kimbangologie c'est quoi? Bolingo, Bibeko, Misala. Avec technique moko. Au salier belé, à Péchopé Mingi. Donc, malheureusement, pour na Batouana, c'est Yangoana. 1997, tout ça dans Kamba. Papa Dialungana na Kinshasa. Papa Simon Kangani na Kamba. Tout tour de garde na maman Abotibiso.
ma falon na le bas de Cameroun d'un centre d'accueil, il y a plateau de 15 ans na ordre ya papa Yemoko et tika sous secrétaire. Maman quand demande ça qui na ba photo ya bana na ekota papa. Après c'est pas photo ya bana na ye. Ndeko na moko ko sala bac. Papa Brice siko na université. Papa zui ya bac a timba lobi atili mosabina ibo likolo abi oui akodwa bac. Maman simba photo. Ya papa Brice a dû atili mosabina ibo ateli likolo pa maman. Moi no moni oyo akolobisa mokili. Bako benge magicien, bako benge framaso, bako benge nyuso. Akozana mbongo ebele, mais mbongo na yo za pesunga lingomba, esunga ngai, esunga mokili na biso. Et comme ça, la mandingo 1997. Ce que Kokisami. Malbanzambe et Kokisami. Et c'est fait moi, na batu. Yemoka bakatango nyoso été. Tous allez ban fanfala. Bilo comme zangi tina. Bana misala, bana mitinda, et papa Simon qui manque un ndiampu. Papa c'est so orgueil to kuzo yangote. Ma falon to beta toyote. Yango monique na cause la d'accord te na logique obake biso tozali boy to kotsa ki boy jamais parce que tozaba na mitinde ya papa on n'est rien devant lui et là comme côté fourmi si à ta bête peut pas peut to sili pelo mon pesa peut soupete par contre abenga kabiso bilombe na yeba sakoli ya suka tozie poete to pesa ye maboko dans quel sens na ba font tout donc ce demande de mutu moko balingi attaquer a embrouiller aya na lokuta et pas attendre na biso pour ya boti biso na molimo boki papa de na kutima ninga asili koloba bana ya nzoto na we molimo na molimo boti biso to ko défendre yango to défendre que butu moyi papa c'est maman kangani na ba branche na ye la famille sainte na zo na ngota ngonyoso papa Biduville kangani zako papa André Mbenza papa Djangina Kutima Joseph maman Chona maman Marie Moudjangina ça c'est la famille sainte et de défendre que bango ce qui est logique ce qui est droit oti na ngai na boy papa zako lokuta zéro odi mukate na koza na sima na ye pambate ye azali moka papa sima kangani oti na boy papa André Mbenza zéro mukate eko simba te pambate ye moka papa sima kangani oti na boy papa Djangina Kutima Joseph faux eko simba te aza moka papa sima kangani nani susu bande na bango ato ma conseiller impossible na boyate tozali bana mitinda na bango contrairement et en Nkamba 2 avec leur machine de mensonge avec leur technique de déstabilisation au bout depuis na 21 papa kutu abaki yango na France ba Lyon ba boti ba Lyonceau c'est la continuité de la dissidence de 21 qui continue à attaquer la famille sainte. Mais bien nous, on ne va jamais leur laisser de l'espace. Et que Simba, jamais. Pourquoi? Parce que tu as dit merci beaucoup, Maman Armel. Tu as dit que Malim qui est dans Souka. Tu as mis sur la responsabilité à Papa Armel. Quand la Papa Armel par ici, Papa Armel par là, Papa Armel na mouvement d'influence qui mangiste Azali sur le bongo numéro 1 sécurité et protocole au na fondation PALI Papa Armel kilote na mapeka pe côté la pe lisusu mokumba monene oyo Papa Armel lelo oyo yaya na leki na bokondi na ngambo tali Papa Brice kondi numéro 1 Papa Armel mokondi pe numéro 1 na mouvement de surveillance qui mangiste yango pe kolobisa mokilité pole oyo menga makimba ngofozwa na kati ya rubrique na ye oyo na et elle qui n'a encore ma bon certain nzambe to pe coïncidence va se retrouver na tête ya entité monene na tête ya musique ya tata moni mon centre na sécurité ya tata moni mon centre biloko ya makasi mibale Mama Falon olobi ya kan lobi ya sika tout à fait bandeko na kotanga bakumu na ba limbisanga ya te pona na tchuka bango non parce que c'est la vérité. Nomination ou droit à nomination et à pouvoir discrétionnel. Et pas c'est moi qui m'a dit centre il fait de son église ce qu'il veut. L'église qui est universelle.
Ils ont une nationalité. Malgré Nkamba 2, ils tentent, dans la logique, de nationaliser avec les propos. Il y a déstabilisation. Mais l'église de Moïse, elle est universelle, unique et indivisible. Mais ça, c'est papa nommé Yana Leki. Na lingoma na biso ba kondi. Ils sont ébélés. Ils sont ébélés, mais alors ébélés. Par exemple, ils sont ébélés si na vandi ah to vanda ti na suke misono mafalo. Papa Noah, mon très cher grand frère que je salue, que j'aime beaucoup, très efficace et un bon stratège dans le groupe théâtral kimbongiste. J'étais qui? Papa Noah. Adieu à papa Chikoti. Mais c'est le grand frère de papa, Maya. Mon très cher grand frère Maya qui fait que toujours avec que dans l'aéroport il y a un Kamba. Qui est le responsable, conseiller en charge de la logistique et transport et autres. Dans le temps, directeur général, il y a transport. En même temps, donc, Mokondi, il y a président général, il y a Zunga. Donc vous n'êtes pas le seul à avoir beaucoup de... Bien sûr. Là, je te cite Kakaka Moko. Papa Noah, c'est le grand frère de papa, de papa Maya. Papa Maya, il est dans le toit qui est directeur général, aujourd'hui conseiller, parce que le directeur général, Katiango, a commis conseiller en charge, il y a transport et logistique. Dans le cabinet, il y a Tamoko Diabouli. En même temps, président général, il y a Zunga. Mais petit frère, il y a papa Noah. Ok. Est-ce que. Et puis, ce problème, ils ont dit penser à papa. On a confiance à papa Maya. On a confiance à papa Noah. Il leur fait confiance. C'est pas parce que il y en a qui. Non. Mais d'abord, au départ, tu dois dire, il y en a qui. Maman n'a pas de maman Mouilou. Bon tata. Papa Simon Kimbango. Toute sa famille. Donc, il n'y a pas un point pour ça. Cumul des fonctions. Quand il y a la cité Pion. Cumul des fonctions. Et ça dit, n'a pas de belé. En même temps, Aza président Boye, Aza Boye. Il n'y a pas un problème. Cumul des fonctions, ça dépend aussi de la confiance. Mokondabou, il a dit ça na Moutowana, na Tango wana donné. Mais MWSK, j'assure juste l'intérim. MWSK, jusqu'aujourd'hui, je suis le président général par intérim. Je ne suis pas le président général nommé, mais désigné par intérim. Pourquoi? Parce que mon chef a été sanctionné. Mais au départ, Nazaki vice-président général en charge de l'administration technique et sécurité. Donc, na monité et Sika Oyo et Sika de Kambekoza, mon grand frère que j'aime beaucoup, Papa Chiko, Aza conseiller en charge de la sécurité, AAP Mokondi, il y a SPC, directeur général. Aza pour même temps, na Mokomi Bale Misato, na ba confession religieuse, comme représenté il y a l'église que Maurice n'a révélé Modoudou. Il a 3 fonctions à l'église épicier. Nga Nazali en même temps conseiller, Nazali P président général par intérim, Nazali P Mokonda Fondation, 3 fonctions. Pourquoi on parle que Makamba Armel? Pourquoi on attaque Brice? Il veut nous pousser en disant que parce que tout ça, il y a Boué. Non, le Kuta. Et ça dit, pour ce temps, il y a les vœux naïe, il y a Bolingo naïe, alors la poste naïe. Ce qu'il y a le Simalobi, tout ça, c'est ce qu'on a été. Contrairement en Kamba 2, leur mission c'est quoi? De nous déstabiliser moralement pour tout ça la té. Comment boy tout ça la capote pas si moi qui en moni mon santo ndiampu yene moko de mon abiso. Attends de mingi tout ça les coco papa Armel, j'espère qu'il n'a pas les mon kolomolelo et lobisi bino vraiment mingi, ça valait la peine pas marquer ceux qui m'a les topé malobele ki mingi ndenge bokolo baka butu mo ete ceux qui le côté les ki mingi ko so ka place na mito ya ba na nzambe
réseaux sociaux et panzani na banenge ebele menga makimba on peut kokomaka esika ebele tika ete poli otokola kabino butu moyi ekote la kabino na bandaku ingai no kimongisa moko na moko to sala analyse ya esika wapi to uti esika wapi to komi pe wapi epai to ali kokende mon peuple na sali kokoba awa mboka Brazzaville miso pe matoi na biso pe makolo na biso e kozala awa na sima ya mikolo mibale na mboka ya Kunzulu mpona kotalisa na bino ba fait concret pe lokola tozwami elongo na ye meye papa directeur ya fondation awa na kati ya mboka ya Brazzaville nde ya koexplike biso mae nyonso totalisaki na bino na baimage na mobembo esili koleka tokozwa badetail nango sur place epai ya mokonzi ya fondation papa Kimbangu esango mosusu to tokoluka na sur Kunzulu ndenge kaka bozali kosenga biso badetail oyo tolakisaki na bino tokozwa yango bobele na maboko na bango pamba te bango nde bapesaneli mokumba mpona sango wana mpe topesi susu matondo mingi na bino bayekokolandaka biso butu moi bwali kotalisa na biso na lolenge kani masengeni ya mabesa ya Kunzulu ete Kunzulu ekufi Kunzulu eyali Kunzulu ezali koabate kasi grâce ya mosala oyo menga makimango yali kosala nde ememi pole nde tozonisi merci na bino baye bozwaki mpe solo bongo pas transparence ya koyebisa biso yango tokosengaka na bino po ete tozwa lisusu makasi ya kolakisa bino davantage topanza sango oyo tosabone na kati ya menga makimbango télévision toyemaka baémission nde ali kopesa biso makasi mpo lipamboli ekoteka epai ya tata Kimbangu kasi mpo tozala ezali kaka ndenge ozali kobokola mwana ifo alia fufufu amela ifo asala bwende wana bajeme na bino bacommentaire bapartage ekosunga bino papa mele tokomi na suka ya pole na biso ya mokolo mwelo kasi tokokabwana boye te pamba te actualité ya monde ya réseaux sociaux parce que zali kuna nde wapi epai menga makimbango apona kopesa papa Kimbangu kiangani maboko na kopanzaka sango na ye matoi pe miso na bino ya biso soki boyebi te to boyokaki te lelo oyo toyoki sango ya na ngambo ya papa Christophe na ntina ya kozonga Lingomba objectif 2024 oyo bandeko ya 26 bazali déterminer objectif 2024 Lingomba ezonga moko. Ma falon déjà Lingomba kabonati. Lingomba jamais kabona. Lingomba kabonati. Il y a eu des dissidents qui sont partis. Pourquoi? Parce que ils basent les sociétés kotosa chose spirituelle, kotosa doctrine, kotosa kinkulu. Pas kina bango comme ça la maquette depuis na 21. Donc Lingomba kabonati. Ils ont un bateau yo, babaki ba rebelle, pas kendaki. Na likolo. Tata moli o musantu. Pareil. Tata wana lobi ke après tata nzambe ndeye. Ba mwana lobi na été. Tant yemo tanda na tinde pas mwana. Mwana lobi te après ngai ezaka yote. Après papa nga, après papa ezali yote ezali nde moli musantu. Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir naba linaye naba neutre. Moli musantu na kanda fongoni abengali bango puisque ba doki position il y a rébellion. To ba kena rébellion, moli musantu non non l'école ça na ordre. Ah ça na désordre té. Ici c'est de l'ordre et la discipline. Allez yona batuna yo naba neutre, oza neutre allez. OK. A fongoli l'école qui on a. Vous comprenez? Donc, les gens oyo. Bon, Billy, yomoko Billy, papa dernier de Joseph. Donc, ils allaient qui déjà marché de manière de tourner. Pendant que Luka n'a pas d'engue nyonso été. Ba se comparer na yé. Papa dernier de Joseph. Pas batté une fois. Papa dernier de Joseph a sali malaise. À cause de la ndako. Papa Charles, papa Budville qui a des accords, n'a pas la moussou, Billy papa d'engagement continue. Mais papa qui sont locaux, papa fils a tikali libanda pour ayambaba honneur. Papa d'engagement tini ko bengaye. Fallait ah ngata tana na yo qui passe yo tikali libanda pour makira bani ba honneur. Mikolo ko ya liboso mingi na kati na bino bonza su ba kimbonge sete mikolo ko ya liboso mingi na kati na bino bonza su ba kimbonge sete papa denga na kontima alobi
Zako. Là, il s'adresse à Papa Zako. Le jour où nous serons plus vivants, Papa Kulutu, Ngai, Atona Pambanza, Ndako ya Mukoto, Yakolala. Ndako ya Mukoto, Yakolala. Ndako ya Gombe, Yakolala. Ils allaient pour Kobondi. Ils allaient pour Kote, Ndaka Nzambe Kunete. Mais le Oyo, et ce qu'elle sous Bisca Yakolala, et comme Ndaka Nzambe. Donc, on va dire que la télé va 2024, objectif réconciliation. Mais est-ce que ce bazar qu'on se remette en question? Papa Kulutu, na Gombe. Alo Benin. Maman Salulu. Bana Bayombe. Bana na esclave Bana Bayombe. Bana na yo, Maman Salulu, esclave Bana Bayombe. Maman Lili. Bitume ko banda wapi na Gombe et ko suka na Mokoto. Bitume ko banda na Gombe et ko suka na Mokoto. Mais les papas avaient le nyonso. Dissidence était mais elle est plan il y a 1921. Papa Zako le 14 janvier 2023 a décrit biso yango dissidence. Yali Bokitani. Moutouali origine entre la dissidence c'était son parent na Bokitani. Ils allaient koué la quitte c'est tout le Monsanto. Moutetini dissidence et botama. Parce que tout le monde voulait être chef. Mais comment on va na quitte wana? Mais c'est pas donné à tout le monde. Azaye moko nziampu. Oyoliko na se ya ye. Ce qui a clôturé ayebi à côté que pas ya nani. Ayebi déjà pambaté et un pouvoir discrétionnel na ye. Yango abatango nyuso na yaki po na sambisa te na yaki po na sambisa te eza musala na ngai te wana musala ya nkolo Yezu. Lui c'est l'accomplissement ya bilaka. Mais le fait que bango ba comprendre kité, le fait que baki na bazon biso ya ko bundisa ye, chance à préparer qui déjà papa bidovu le kanga Zako au seul à broyer base na bango tout plan na bango tout stratégie tout ça qui est en place. C'est l'une des raisons aujourd'hui il est l'homme à battre. Et c'est l'une des raisons aujourd'hui baza ko attaquer parce qu'ils savent que plan na bango il muta broyer ki yango pour le succès ya grand-père yango le 14 janvier 2023 na Unikin devant les éminents professeurs papa Bidouville Kanga Zako va poser question si tu étais en Kamba à côté de son grand-père que tu es en train d'honorer aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ton grand-père? Il était clair, il est parti droit, il a déclaré scientifiquement que pas Simon Kimbangu qui a gagné, c'est lui Papa Simon Kimbangu de 21. Il dit mais je vais aller loin où? Il est là mon grand-père. C'est pour ça qu'il l'a battu, parce qu'il a défendu le grand-père, parce qu'il a accepté, il s'est mis en front contre d'autres enfants pour protéger le grand-père. Parce que d'autres enfants voulaient faire quoi? Voulaient neutraliser le grand-père. Et aujourd'hui, le raison Kamba 2, mais ce sont des ramifications, c'est-à-dire que les connexions du système de la dissidence. Mais ils sont tous pareils. Il y a un mais ils sont plus kimbanguistes. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, Mama Falon. Ils sont plus kimbanguistes. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont désobéi au Saint-Esprit. Parce qu'ils ont pris position contraire pour attaquer le Saint-Esprit. Ils vont revenir faire quoi? Détruire une Kamba? Combattre les gens? Faire quoi? Détruire l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu? Et les 300 familles, les relégués, et les milliers de gens qui ont donné corps et âme. Papa dit, écoute, mais t'es clair, il a bien dit. Bana bot na nzoto, na bana bot na nini, na molimo. Mérite, bon mérité. Ils ont échoué. Bon, peut-être pas bon de nani, peut-être pas bon de na bango.
Mais est-ce qu'ils ont accepté que c'est lui le Saint-Esprit? C'est ça le vrai problème. Ils ont accepté que Papa Simon Kimbangu Kiangani, Ndiampu, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le grand-père. C'est lui, Papa Dengena Kuntima. Ils ont accepté ça. Mais s'ils n'ont pas accepté, ils vont revenir faire quoi? Je leur conseillerais de créer leur propre label, donner le nom comme celui de l'Angola, il a fait. Il n'a pas eu honte. Je pense qu'ils doivent faire pareil. Parce que le Saint-Esprit ne blague pas avec lui. Il est Dieu. Donc, Papa Armel, bon, voilà hein, ce que je peux leur dire. Ils ont aussi caté. Ils ont dit que Papa Simon Kimbangu Kiangani, il y a des monuments santo. Pour ton dit mabango ya solo qui m'a dit mié baba ko prier ni kuna na est-ce que baba qui ezaba sika ko lala ba comme ça qui ya ko bondela ba ko bondela papa Simon Kiangani molimo santo nziampu ne biso bien nziampu ba pa ben nziampu on pourra dire qu'ils sont Kimbangis comme nous mais là-bas c'est pas le cas bango tout bazan ndenge moko bango bazan ndenge moko na ye. Matondo mingi balazami nga Makimbangu télévision wala nezala ki suka masolo na biso ya mokolo mwa lelo to kutani na mikolo ezali koya nasima mikolo mibale awa biso na bino présent na konjulu poto tansa na bino lolenge kani tata molimo sonto azali kotambusa misala na ye nzela ya basali na ye moko ya représentant na ye awa na kati ya fondation Papa Kimbangu Papa Armel nde ya kotambusa biso pe ya kopesa na biso ba détail nene maso mazali kolekela kuna bino ba bokolanda biso butu moyo topesi bino merci to ba kindo ba fleur rebele Papa Armel lilo ba kuna mokolo molelo ya mboito to kabana ba yi internaute. Merci Maman Falona, merci l'équipe. Bah je me très efficace. Nasima ya caméra kuna nazape na moko ya bampinga Papa Simon Kiangani. Vraiment. Donc moko ya bano ya ngai onaza ko kamba na temps Papa Simon Kiangani na pesinga na sur intérim. Donc le kumpenkembo ezo na Papa Simon Kiangani na libuta santo na ndenge bazo pesa ce souffle de vie pour être tout ya katango nyonso kusala kapoli na makambo oyo badongolo miso ba dissident nkamba 2 bazali ko fomenter ko tiana bandenge tout ba déstabiliser bano yaye bana Papa Simon Kiangani tozala mayele pambate milimo na biso to batele yango papa za kote biso mikolo nyonso to batele milimo na biso to bilate mate ya lukuta na pesa bino des versets bibliques 2 Timothée 3 1 jusqu'à 17 et à contredire 2 Timothée 3 1 à 17 et ça quoi contredire ko tient en difficulté réseau en kamba 2 avec technique to teana et ça dit technique donc pona ilukana benda soso na boakiye nguba tako ya na kangiye but c'est ça ba kanga bino. Soyez prudents, soyez intelligentes et intelligents parce que campagne et déstabilisation n'est en il veut déstabiliser qui? Papa Simon Kiangani pe milimo na biso bunga. Alors to kota na ba jewana te. Baza ba perdon. Ba grand perdon. Pourquoi pas mbaté likambo oyo parce que bazanga yango kala pona nini? Parce que bazala ki bane liboso na mibale biso bane ntsuka ban sasila ba bakasiola tozala mayele maloba tata ya papa dialungana abena biso nini abena biso boye été avant ba peso mayele zana mahena yo moko. Donc moto ça yi oto teyana avoir teyayo yo moko de yeba nini oyo basi ba teyaki yo pambate au moins na émission debut na moti na suka ka lokuta le kamba solo ezati baza mo ebele na kati na réseaux sociaux mosana bango za ka wana pour nini parce que c'est des perdants ils sont nulle part comme ils sont nulle part ils veulent que toi tu sois nulle part comme eux moi na liboso c'est tata o atiki bana misato na basanduka ya bo mengo
ya liboso afongoli yango na kowela na envie na parce que azaki na doute na nani na o etata ya mibale ndenge moko ya liboso kutatima banga pa kosa o ya mibale ba kosa ba mibale ya suka boya kini to bana nchuka to ziba ko fonda sanduku na biso to komisa ngona ndako na destination to kosa ma te point to kosa ma te pamba te bango bakosamaki déjà na envie na lokoso na posa ya biloko ya mokili etindi bango lelo oyo bazangi ngana oyo tozanga te pamba te biso bazali koya ezali ya biso mpasi bazali koya ezali ya biso te merci mama Falon matondo mingi soki nzambe ya kati mokano te tokokutani bongo na kunzulu pona kotalitsa na bino wapi epai misala ekomi pe nini mazali koleka menga makimba en télévision butumbui na service tata mokonzi ya bule pona kopesa maboko elongo na équipe mobibatika ete kimete tanzambe nkolo spectacle mosoto ekoba kozala na bino bisika nyonso obokozala libaku ya koyamba biso tokutana mikolo ezali koya matondo mingi merci beaucoup papa merci